Bandeko babwakeli Karine Mokonzi libanga na wata. Nakanisa boyebi Karine Mokonzi alobaki garde midi soki ebandi bolinga yamba nani liboso. Alobaki akoyamba wata. Amoni ayamba wata muta liboso. Pe andimi ye moko baza nanu na relation ya mwa mobulu makosala tu akontakte ayamba ye muta liboso. Alors bandeko, réponse ya wata yangoyo. Rien à faire, rien à dire. Ata tozate ba okota soka na mamna ba. Ya tembe. Ako balo ba calcula biso. Toto. Biso ne to calcula bino. Toto. Bote ba papa, ba mama, bandeko. Bote barando na barandonete. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bebe. Bote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko réponse ya wata oyo bokanisa teki apesi bango entre bango ba musicien te. Apesi directement na Karine Mokonzi la baronne. Ata bomonaka ke papa Robo wata akende pesa Karine réponse a boye ndenge nini. Eza makambo na bango ba musicien. Ata bozomona bongo boza na bino na raison. Menga papa Robo na lobi apesi yango Karine Mokonzi la baronne. Ata na ba réponse na yango so bolobi bon soki ezali ya ye ya lobi akipaka bango te atiaka kate. Sikoyo soki akipaka bango te atiaka kate mpo nani ya lobi po ayebi no bazotia eka yango ya lobi. Do soki ayebi alandaka to alandaki. Menaka ya Karine Mokonzi la baronne bel et bien wata en tout cas akoka ko éviter yango te. Alanda Karine Mokonzi te. Surtout na moment o Karine Mokonzi libala ekufi. En tout cas wata kokolekisa mokolo te alanda te. Eza te mpo bazonga na bolingo to bazonga na te. Eza te bazonga na relation ndenge bazalaki to bazonga na te. Ezali parce que wata nakanisa bolanda ba émission ebele atanga komba Karine. Nakanisa bomona ye na Tigre tango bakabwa na Karine. Donc wata monaka Karine Mokonzi na ndenge na ye nga mpe nayebi te. Me eloko kaka nayebi po alongole na motu eza pasi. Entre temps Karine Mokonzi mpe ayebi wata po alongola Karine na motu eya pasi. Yango Karine Mokonzi alobi yango amoni moto ya liboso ayamba ebongi ezala papushi. Parce que Karine Mokonzi amonaka pouvoir puissance oyo aza nango devant wata. Ayebi wata très bien. Ekokozala après près bien sûr nako kompara yango te. Ndenge
Rebo Chulo aza na puissance devant mobali na ye Inosbi. Puissance ya modèle wana bien sûr ekokani te na lobi, mais une sorte ya bongo. Fo koyeba Wata alelaki penza Karine Mokonzi na ndenge osakana te. Modèle azalaka, modèle alobaka, na modèle groupe ne ya musique ezotambola na image ya Karine Mokonzi, surtout na intimité lisusu ntango azalaka na Karine, bilengi ayokaka. Quel bilengi, quel bilengi. Kanisa basi modèle balela Wata, me bilengi ayokaka na Karine eza bilengi mosusu. Wata alelaka akomaka lokola likelele, voire même likelele kutu, alelaka différent. Yaleki likelele pe aza na makambo na baprovince bapromese na bamasolo asololaka na Karine na intimité. Meme Karine na aloba na biso te, aza mpe na posa koloba te, ezali intimité na bango. Alors Karine Mokonzi aza trop confiant, très confiant. To aza na confiance na ye, ata baza na likambo, soka bengi Wata aleka na émission, Wata koleka. Siko Wata ndenge aza wana alandaki mpe émission Karine alobaki yango, yango abeti eloko wana mpo deja coup de fil eya te, babenge te na Karine, eza bablessure. Parce que ntango Karine akoma na poto, Wata asepelaki te mpo Karine kaka akomi na poto, basepelaki mpo sikoyo ye na Karine Mokonzi bakosala makambo ya sika, bakosala makambo ya minene. Pe na kati ya makambo wana kote intimité na bango lisusu, akolia to bakoliana na Karine Mokonzi o babengi na portugais à vontade. À vontade, comida à vontade. Ndenge babengi na français à volonté. Nourriture à volonté. Donc bakolia penza. Modèle toliaka na restaurant Inza na Bruxelles. À volonté. À vontade. Como quiere. Bandeko Karine Mokonzi la baronne, mikolo yo toyebi eloko elekaki te, me soki bolandi ntango akomolobela garde midi, azoloba lisusu teke akobanda na papushi. Eyebani te soki sa mekaki kobenga ye, eyebani te. Po Karine Mokonzi ntango alobelaki garde midi, atunaki la Chine, tokobanda musicien tobanda na nani, nkana moni papushi. Normalement, modèle Karine Mokonzi alobaka alingaki akontinue mikolo oyo kotanga komba papushi, koloba ndenge akokosala, voire même koloba asololaki na babiro na ye. Mais Karine Mokonzi la baronne atikali kosala geste wana te. Au contraire, elobeli ya programme
ya gare de midi écarté Wata brusquement. Mbala moko mikolo oyo Wata eyekobwaka eloko oyo boro oyo. Soki Wata abwaki boro oyo ezali alandaki émission to ezali amonaki coup de fil ya la baronne directement na téléphone na ye mayambaki te, ou bien téléphone ya la baronne na babiro na ye. Sikoyo orie la baronne azongela kobenga, la baronne azongeli kobenga te. Donc autrement dit, aboyi na ye kodéranger. Azozela sina bengi mbala moko barapelenga. Entre-temps, Wata pe azozela la baronne abenga lisusu, abenga lisusu, abenga lisusu. Ya yambaka te ekoma ta na 20 fois. Sima yamba aloba omoni nga naza kaka Wata. Omoni oseki ebele me ezalaki ebele te, ezalaki nango moke. Tala ndenge obenga 20 fois. Me Karine Mokonzi mpe lokola asekaka ebele alelaka par hasard arapele te, aboyi kokontinue kobenga achange programme. Alobi akokoyamba na ye nanu bamusicien chrétien na bapaster basala nzambe mpe na bato mosusu. Alors donc ntango Wata atali ke babengaki ye barapele te, alors alobi tika nabwakaka jeton nalobake soki nayambaki te mpo nakipako susu te natiako ka te, yo nde moto tyayangaka. Ma en réalité modèle bango bavivra eza bongo te. Donc la séparation ya Karine Mokonzi na Wata, vraiment Wata asouffra, azelango te, apreparango te, akoka kodepasango te. Bandeko Wata alaka dire azalaka fort, c'est vrai. Ba musicien bakoko kima azane toujours Wata, c'est vrai. Basi bakoko kima azane toujours Wata, c'est vrai. Mais oyo ezali Karine Mokonzi la baronne. Bokotunanga papa robo azana nini ye spécial biso toza nango te, to basi mosusu baza nango te. Wana moto akorépondre bino bien, eza kaka ye moko Wata. Bandeko okokozala no danger ndenge nini na mibali, danger ndenge nini na basi. Keba okokolauka na moko oyo meme ondimaki te kokolauka na ye. Surtout na bato oyo bamonaka basi ndenge wana kaka balovaka na bango pe, me bamonaka basi babitiaka bango liboso oyo bazali. Donc sokute na mwasi moko atiaka kate na oyo tu ozali. Atuka soki yo tiaki ka na nyonso oyo azali mpo kanisaki ye pa tie nyonso na oyo ozali, keba okokutana bakaya boye. Bandeko bamusicien, baacteur, bacomédien, baacteur,
bomonaka bango ba homme à femme mais baza ba homme fragile ke biso ba papa robo baza fragile ezaka ndenge bino basi bozali soko ozali mwasi moko homme mwasi moko ya femme homme eza na mobali mosusu okoko depase te akozane mpe spécial te koleka ba oyo baleki na yo akozane mpe kitoko te koleka ba oyo baleki me ozokamwa yo moko mpo ozomonaki ye nde très important ke misusu wana me bato bazolakisa soki no mobali ya kitoko ye wana mobali ya bien ye wana mobali oyo mpenza ye yo me yo oyo yoboni boye yango wana esukaka mobali oyo atia ye na kisi mwasi oyo atia ye na kisi alambelaki ye zakala me mwana mwasi ya batu asali zakala te Karine Mokonzi asala zakala te Karine Mokonzi alamba normal tout d'abord atikaka ya partisi alamba ya yakala kisikaka tia biloko na biloko oyo atoye bolamba zwa ntambo esili akontola kaka ya simbaka eloko te ya partisi azodindisa azobimisa zakala moko talesa donc yango na bafaire na business basangisaka bolingo te oyo nga nasalaka na engage secrétaire na nga moko ya mobali to ya mwasi tokóma na bolingo nga mwana mwasi nakóma na bolingo na chauffeur nanga to garde corps nanga nga mwana mobali nakóma na bolingo na secrétaire nanga non to na moto tosaka ne bafaire rien basangisaka bolingo te na bafaire na moto ozana rien du tout nazoloba bolingba nazoloba passage te coup direct mwasi aza conscient mbala moko obeti ye coup direct to mobali a conscient ke obeti ye biloko otiki mpo eza différent yo ozali neti chanteuse lokola Claudia Bakisa obeti danser no moko lobi obosani ozopesa ba ordre eza différent ye moko azocomprendre do likambo elekaki lobi atiango meme mpaka okoma ogangile kutu plus ndenge moko le grand mopao to jibe mpiana to wera abeti danseuse lobi atiki eya différent mais sikoyo obeti danser to danseuse na yo bozocontinue alors wane komi risque oyo kuta ko direct eza risque yango tomonaka emema le grand mopao na batribunal bongo sikoyo oyo boalove eza somo bandeko eza likambo ya love la baronne na wata nazali na esengo na compartir na bino na compartir baloba te na kaboli na bino na divise na bino balobaka nini na kaboli na bino oui c'est ça oyo lingala gloire à Dieu lisolo oyo nakoya kobombongo mpo na nga moko te bon botikala malamu etia. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, la chaîne vraiment, la chaîne il y a boss JP qui a boss de boss ya boss na biso JP Kiama nzamela ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné, ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. La chaîne il y a boss JP Kiama, boss de boss ya boss na biso JP Kiama nzamela ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné, ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. La chaîne il y a boss JP Kiama, boss de boss ya boss na biso JP Kiama nzamela ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.